Mati fanimoni kombo Yesu. So ba bele père de moi. Ezali kwa mutua, ba otubeli konga. Chu. Et le pasteur wana abandaki bena ko saïla nzambe comme il faut. Et puis so frère, mais bino na mona mioka boye église lo yenge ti bobimbo kei. Pasteur biso pe mona kona nguya te. Aba ngaza nguya te papa. Tika no biloko ta baninga ne bakoma. Et le j'ai invoqué Jésus na ben Madeleine et leur baye. Ta bandeko bazali ko landa ngai to boy te que jouer ezali na ngoje. Mais attention, jouer au comme le radar na ndako na to yaki na ngoto tomboli. Allez. To beti pasteur akoya akufa likola chez. Ma pasteur ko kota zo kota amona biso nyonso neto na kati. Abanda ko sambela na ko ganga dans bibemane la nana 3 na mbala moko na église moko. Nigeria. Ok ndekuna ezana makasi mobo eza kuna il faut que ozwa. Alors boutongo to lalaki. Alors na mibimi allez. La fongoli bistrose pe na kendaki directement na Nigeria. Moko to ya ko kufa ya suka ezaka mbule beti. Yena mwana bébé mire kwelelier fina mwana na bébé wana oso bébé to gorger kambala moko ngapiso do gorger to bébé to katika moto ken mais soki muto kotanga évangéliste atomboki Matifani est-ce que bagé 666 de betami déjà ngani na tuna question OK soka tomboki atomboki na ndenge ne ngai o eza malamu na sakola o nzamba lobi na bébé na kangoli o kende ko talisa pe batu mususu kwa ba kende kuna tezali felo. Let's go. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth, notre Maître, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Omniprésent, l'Omnipotent, l'Omniscient. Shalom, bonjour chez vous. Bien-aimés dans les Seigneurs, très chers fidèles téléspectateurs, vous tous qui suivez le Nazaréen TV, c'est votre site, c'est un site qui nous bénit par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, 6 ans, jour pour jour, le Seigneur reste pour nous Ebenezer. Nous rendons grâce à Dieu, nous témoignons sa bonté, sa puissance au sein de Nazaréen TV. La princesse de l'Éternel, la sortie Fanny Mokwa, aujourd'hui dans cette émission témoignage, une émission qui nous édifie, une émission qui bénit les âmes, hein, qui nous ouvre les yeux, afin de découvrir les œuvres de l'ennemi. Et c'est à travers cette émission, nous dépeuplons le camp de l'ennemi pour peupler le camp de Dieu, comme le Seigneur nous a dit dans sa parole sur Ésaïe 43. Ouvre mon peuple les yeux, ceux qui ont des yeux mais qui ne voient pas, et ceux qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Encore une fois de plus, bienvenue sur Nazaréen TV. Je reçois pour vous mon frère Baby. Le frère Baby, il est avec nous sur ce plateau. À qui j'ai dit déjà, shalom, shalom. Papa Shalom Matifani, shalom. Bonne santé. Qui misait l'angolo nzambe? Bato bakol baka yebisa frère Baby asimba micro malam poto kake kitoko. Bonne santé. Santé za malamu nzamba zali na biso toza pena malamu. Gloire à l'agneau, tozozonga na frère Baby kasitika to le canal na régie avec un link qui a kala déjà. Vous savourez un langue ya sika quoi, hein? Langue ya sika, c'est-à-dire na 6e année oyo tomeki un peu ko changer les binopé jingle ya sika, hein? Botala jingle wana bo sepela nango et puis Alain Kakala balancer sur les mamoro ya kitoko et c'est sabana nzambe. Mabina euta na lola. Vraiment to bina pona lokumu ya nzambe, pona lokumu mutute. Pona classe, les premières années, les deuxièmes années, les troisièmes années. Ça dépend quand y ndenge yozo travailler. Ça dépend quand ndenge pozo bine la nzambe. Na intention pe ya mabete mais na intention e baka ke yesu ne nzambe photo binele so isa genre là na mabele photo là so isa genre baluka to baluka akuna mbaya Mungu iko bien. Régie à vous.
toyo kozonga ka place tozali si le plein témoignage ya makambo etali bakisa bokoko na makambo etali kopesa bana mati fani diable aza na réserve réserve diable azate ka fabrika réserve diable ezali kaka oyo mutu azali ye azwi yango abongola ngo lolenge na ye abebisi yango atrasa nini apesi et alors tokena okuta na pasteur moko boye église moko boye ils ont église de réveil ils appellent église mo muke et le pasteur wana abandaki bena ko saila nzambe comme il faut et puis so ah frère mais bino na mona minoka boye église lo yenge ti bobimbo kei wapena na église de koti to bina na biso na désordre do yo mona kina ba femme na bobina na nzambe ok lokuta biso tena mission na biso tant to bin papa na bemiso na suka afandi biso bino nini boya kaka bobina na désordre bosi bobimbo kei na papa pasteur to kana biso kaka wemela nzambe o pasteur ah biso pe mona kona nguya te apa ngaza nguya te ah papa tika no biloko ta baninga ne bakoma et alors to proposer ka papa wana mystère ya Yesu et alors aya ko ndima tanga ndima no ah fo bo memanga kasiti andimi neti lelo lobi na ngoto meme boy aboyi abando gangela biso so bo mekilo msamni bo se église na ko lobana ba tu boy to kima pe église ngo te meze pe église to ndolanda sermo boy to kima pe église to kenda banda si mami ko lobo to be papa ne moti na église pasteur aye o bebi na luko mapine le papa so kitsa fan o na chance en vie il faut ka na bandolanda bino azwa ki wa azuna ndaku ayebla tina ndaku atiki église ayina tina ndaku nga c'est bon papa problème ya te mais vola na biso na mona ki na kati église no batebele ba olela mabota na ne logo mona osala so na pesu yango yo salela ngo bongo landa biso o ça va yelo na yo senga ba match 5 ayena ba match o ba soso mboka wana ayena ngo na bando sala prière yelo j'ai invoqué Jésus na ben Madeleine elo baye donc baye na papa na bezo ba match o ya bana ah be bizo kende ou na vite papa ezo kende ka awa na kisasa awa na mboka na biso awa parce que ba match mususu bando mapili banda ya mboka na biso abina ngono be bindeza siko boye pesa yango mais bana o tout PC ezali bana mabe ba compliqué bana baso pour na bot biso essentiel la mission auto changer yango pour na tozo bana basi wana eza pe idée bien papa na ngai bazu ba maki ba pesi ngai mapina ne c'est papa ndeza boye kubanga te ezali makambo ya nzambe mwika ndi ba service ni usala kana kindika na bureau zoka ba maki o lobi ndenge moko na pasteur na biso ndenge asala o lobi apozo ngo pasolo yango mama wana na mutu okumona makambo esala papa ya telemaki dimanche yango azoteya biso pe dimanche pe kinape e place to prière to koti ate bi na ngo na posa mabota kana baganga batutu batembola misala apone bina osponaka 5 ba mama donc des aboué donc ano ezo sila te bozo bota et alors en epesi la raté babotaka et le temps baboti azui makel boso atina muto moi si wana et puis c'est simba asimbi abando loba wana biso de to longwa déjà na nzoto o to ke ti place à la cérémonie to telemi parce que photos alana tant que ba participant to chama boko na biso et alors to ti maboko papa prière silisi ali donc on fera pouf de tomber sur le place moi OK et alors moi c'est le boso ninga fanda rapé c'est un peu église donc bibemane la nana 3 na mbala moko na église moko donc landani bene ya kolanda moko to ya kokufa ya suka ezaka mbule beti yena mwana bébé mire kwelelie et fina mwana na bébé wana et alors ezaka bina ba sacrifice o penza ya makasi et alors pasteur ndanga sali bongo anepele kaka pena ko ba témoignage pasteur na komeka mama na biso bo memanga papa toke pena papa ba comme si papa lo binini oyo sanina tenga na ye parce que ba meminga yi batu boye ye ba ke soko memi déjà mutu kuna atozaka mutakala ye ba déjà faut ba bakso sur liboko ba bakso sur liboko o te ba beki na nga boye mais ne awa na pasteur na besoin bo baksela nga encore onction en plus de cela na monaka mati faneza ko mona mususu za diable pas monaka ezala ngwa nzambe te ezali to mona ngo batebele ba benga bongo ba voyant maintenant bango bazana mystère o ya maboko ya leur ya transmission kana maboko ba insigne o moni o elobaki belepe et alors tant wa komi ba pesa ka vision ba PCP onction ba pesa nde zabwe oza déjà mutu oyo utikali awa libela a déjà to concentrer komi pena na nguya mais condition ça moko il faut pesa so wa mwasi na yo parce que kuna condition no kata na kamba la moko okozonga lisusu c'était parce que entrer ça librement sortie fermée. Et alors, papa te fandi boye, maman Tiffany, pasta, KO.
ngatia sikoyo biso batema siko kuna tolobaka te kuna mutu alobazaka moko bino tu bozana kaka loka bababa soki babeti cloche oyo oyebi balobi bolem so botomba liboko so beti cloche oyo bolem so balobi bokanga miso so beti cloche oyo babotelema ou soit balobi na japonais traduction esili yo kaka soko fandi nieni papa bandolo atia oyo témoin mabe papa tika baloba te rien esili pe bapesi ye pe mai babisi zwa mai oyo mimango na ndako so okomi tela mwasi na amen mati fani toyiba papa biso pe to soutenir yo to tika o te bakatelaka R 0R et alors mati fani tokoma 0R papa wana alamuki tellement pakomaki pe déjà na babiloko batia biso na mutu tobengi alonde nini bien baby deya tokomi R mais boya et alors to se déguiser tokoma eti kuna na bilo million na milimo donc tokomi tokuti mwa salali donc mwa salali azwi mai na kopo na bomoto biso tomonana ya zwi mai na kopo ate azwi mai wana bapesaki ate alamusi mwasi na ye ma pasteur zwa mai omela mai yango nini yango pesa nga briske boy yango loti mai yango abite zwa mai omela moni olali ozokosola abani alali na kosola azwi pe mai ase nini ametonga meli mai biso tobeti maboko 3 fois pour ko remercier Jesu to remercier payer to bi mission est accomplie to baluki to zone papa pasteur sepela makasi tongo na ngo etani mati fani to la mukaboye to ya kotala papa pasteur ma pasteur asokola basani o boneni to papa to zonga 2 jours to zongi 2 jours comme papa ancien tala po tala ba mutwana mystique mutu mo abondela bolukile ba formule mususu na ma pasteur to zongi lisukuna les jours to zongi na nda kuna ye ezaka les jours ba kits kaka ndiza ba kits ba jeune sili pasteur afandi ma pasteur afandi alors tant que tozo kota boye moko ma pasteur abi bana mibali oyo bana misala mabe baye pona baboma église oyo pe en plus bana mission moko il faut balongola mutu mo na kati église donc soit zo loba lokola pasteur azalaki à un moment ndo na pasteur bango baboma église neni biso toyoki bon to poussane bonjour maman bonjour bofana to fani maman ba to bando solo boy ma pasteur alali to ma pasteur alali kama muke boy olamuka tonga lamuki balmo bandolo ba yo osambelaka na église boy yo osalaka boy yo utoboma yo abani skolo baba tout bazalaki na prophétiser abani soko ma prophétiser ba tout bazalaki mais ba frère ba na église ba taku ma bonza fort ba leka ko pesa na ba dim mamoko mutema episo kanda to telemba ma parce bilo nyongolo ba boy to bimi to kei to bimi to masa maman to tikete to hollandais ko partout alors ça na mwana moko ya muke mwana on pa bimaki libanda abetaka abali abetaka bali bomuta moto na kumbanika ka ba moto pe ba no ma merci alors mon pasteur alobini eloko aloba ni oni abiseka nini boy bokindo kambani no mona rien eloko moko te to fanda pe ko kompana pe eloko na te mwana na saka libanda tamso do bimi boy kanda masa to bomana mwana oyo masa mwaza kana bi oui baby to bomana mwana mbala moko moto mwa ndoyo na boale to augmenter encore vitesse ya moto kota mwana bou na muta moto na moto baluka na mabele mwana kao ma pasteur na bima boy papa pasteur bimba tomboli sko mwana baki na mwana na hôpital aya botoli ma pasteur mwana aya botoli papa pasteur mwana koti na mwana bamoko na kati ndako banda prière d'autorité bana na nzambe prière zelo mususu na lubaka to alboso na sur le plan ya prière na lubaka neni to zo milimo na kati hôpital elo ativana bandi prière mbala moko mwana nenga zalaki akufaki da se place wana siko batali banda bakamuta moto bawo babeta babeti bawo babotela mbongo bazwi ye kuna prière na prière batu ba mamondo kitika mwana baki na hôpital biso te to koti pena boy ko koma to komi to kuta liboso na yeboy ba moto epeli lo wa ba bul epeli siko ebele liboso na ye so lo meki ko pousse na molimo boy moto na siko epeli so lo meki ko pousse na gabe so lo meki ko pousse na masa bo baluka na ninga sima so to baluki na ninga sima moto na e baluki lisulu wa vis e kale biso moi so to ko ma place ani zalite ti masa mo bi rien masa bengile korbo akita yi baye mwana abengi korbo ba korbo ayeyi korbo kitika zoeka bo moto e matana biso tu to zonga sima masa amda nzambe prière le biso de zonga kala mingi te mwana la muki ya subi ya misumbeli mwana bandolele ba to mwana na za passe to kene na hôpital biso telemi babimi na mwana bakina mwana na hôpital biso journée mobimba to lekaka kolanda mwana wana bakomi na hôpital balalisi mwana
eh bah type moi là kisi bah bitazani mena l'autre mais total non après quelques jours ce que le moins selmi bon to bani to ça bah zipe moi na batiki non moi na pe moi na biso to koti moi na la libwe biso to koti to tali moi masa mo bi pesa ngambeli na pesi mbeli akoti mbeli pan makile bimi moi na la maman pongi ay bebi to longi to kini ngabite masa bon to zelma ti to kotala événement o to alboso mama bonga sele peka bo to zel événement o so bebi to gorger kambala moko ngapiso to gorger to bebi to katika moto kini maman to zimbeli ko kat biso to zana en esprit ce n'est pas physique boy ma fani na molimo mama pasteur ko kota zo kota amona biso nyonso neto na kati wana abanda ko sambela na ko ganga na ko belela batutu oh mais maman boende nini maman ona so mona mati fani moni kombo Yesu so ba bele père de moi ezali kwa mutu ba otubeli konga chu 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 so ki babandi ko papola makasi eloko afimo donc il faut kima musika il faut kima musika et là on se bela Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus ba flèche to luka rapport you na mi to limwe et là to kei to kompe na ndako to fana ba masa na ngali bosana to simba whisky to mel ti nga masa mwana to zoeka na buta baby tika to minde to zoe et là to tika mwana na pe lobi na ngobo mwana ke classe mwana okene mwana ke classe bi masa photo la ndelesko mama oh bien to bani to ko sala na olia ba kiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc de tout ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme na Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pour zela susu kuna eza mambo mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monde na nesala mate mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires nakosali po tosunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boyede bandeko non baza na niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakse mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. Mama bimi na hôpital kana mwana lobi na mwana ke lobi na mwana ke classe mati fane loko moko salema esala mwana wana te o livimbi o ataba ko palwama esala mwana te me mutu o moto yekuta vimba awa azomwa nini mo awa donc o mo baba sina pota me mwana eloko te kana prière mama wana taka na sel prière wana esili lobi na mwana ake classe masa na ngai auti kotina mo parce que mo bazali kolo dans la place na bango abando ya moni mwana na nzela OK ote na ke classe azui jouer
après si moi na jouer soit jouer OK ça va na alors moi na qui jouer en tout cas bandeko basali ko landa ngai to boy te que jouer ezali na ngoje mais attention jouer au comme le radar na ndako na yo jouer au comme le makambo belé ya mabe na kati ndako na yo jouer et comme appel instrument moko ya contrôle ya ndako na so ki dia diable côté na kati et alors après ça qui jouer wana le to bando landela sko mwana ti ko to mwana tanga to komi ma Tiffany diable mystique même ça tabande ko bala nanga biloko mususu bana baliana be école ma Tiffany faut sambela makasi et là masa nanga bebi to teka biloko na kata école o ngabi to teka biloko bito teka biloko et ba sirwani za kina no ba 6-7 ya et bien na impact nan et là to 6-7 mwana peka na jouer sko muto teka ami nanga mwana mobile makomi wa mwasi a teka ngai na telemi boye ba mimsu ba telemi mama kabisi abengi mwana ngo jardin OK o no suma ji abizwa bakso som mwana pa sombi mwana melishi biso de ke mwana libumu pa ba kena mwana ndako boye diarrhée beni kalembele mbongo ya traitement ezate mbongo ya traitement ezatale biso pe to na butu to boto koti to kuti sko pa pasteur na yimoko ma pasteur ko soigner les sécurité on a beta toujours c'est na motel ko sona matifani et là ba nous discuter biso pe to profiter na biso no roi de mesana to koti ti to ke to zui molimo mwana wana to zui molimo mwana to bimana molimo mwana be matifani mu pepe mwa to kendizate benda mwana boy ouais benda mwana to mekana système que non to zui to limwa na mu bimba boy et je sali mate to meki ba formation et simbate ti mama sa baby to tika mwana abité ma to kina lelo ti to meka formule moko boy disparition en groupe to zui mama wale to kina mwana na sima docteur anaya ta mwana ba steto boy mwana kufi je peux te mwana kolela pena ndako mwana kufi kaka na kata matanga wana biso pe to na biso pe olala so pe to olala na pe bakafa matanga lokape ba mesana na kata kafe matanga wana biso to tango kiss o esala nini elembisa mutema ya ma pasteur elembisa pe mutema ya bato bazomela pona ete babaluki la pasta parce que so babaluki le pasta lemsu ne rera choc lemsu rolo elo ba benga sko pasta na dojo bese ko mekata mukolo moko te yo na mwasi na yo bon me ko discuter parce que misuni de Jésus au monde déjà il est kilo binango parce que pas comment okende aux lumière comment okende au ça peut ba délivrance mutu pa na maladie ndete ba mba pe boye a prier pe mutu pa biki mutu pa na problème pe maladie a prier pe mutu pa zalem susu na ba pe mususu pe a prier pe mutu pa biki donc a comment ça la babilo ko na ba envoyer d'esprit a mutu bengele musu na Brazzaville problème les anines ote problème na wuti pas ces abwa zela mamuke abeleli ange mo bale kene na ndako mama wana ange wana wati na kata ndako na ye akota bando tala o comprendre dans la minute bando biso na téléphone kene zana na kata ndako no tala problème ozana ngo tala par la force de la force de télépathie donc ayebi déjà o ya makanisi ya moto ayebi déjà tout essaye na système ya ba ange ya lo zape na pasteur mo pas o René pe matifani fo okeba azamena bon comment de qui manga appelle la succès makasa le pe micro na ba chaîne ye azaka so bengie na ko si solo bate abandi ko pesa mbala moko makambo zanango elo église nza so bakota bandal kuna bakota bandal boy pasteur ozo pesa pena ba biloko pena donc so pena lobelio et tomber pena juste mais ba nzambe ba biloko wana ezali biloko réel au diable sala on connaît ça te kaza mosala nzambe azuika ka ange o ba pesa ye atindi na ndako na yo alors abandi so biloko wana timu ko mususu pasteur matipa église to aloke pe souté pasteur mataba ndoteya to ba ndoteya ka boy biso zaki na centre ba biso pasteur wana to bomelelo mutuka ka pa même mikolo belé boy bo mai ba bi tozo bo mai lelo aza déjà na voix et roki mabiso il faut to longoler déjà alors maman pasteur afani de tiboué pasteur a télé mazoteya alors ba ne roteya biso to tala est-ce que le wana TV boy place to zalaki ti maman ba bi baby yo zona ba ange na yo zona ba tunayo mususu bokini boki bomaika nga na cher wana et alors cher ma Tiffany ezalaki loko mo sacré mais ce qui cher ekomi na mabe ekomi ya kubeba et alors to yaki ma Tiffany directement likolo ya cher to kitaki et alors to kiti eloko oyo to mona ke no amoni biso donc to jusqu'au nzete to yaki nango to tomboli allez to beti pasteur akoya akufa likolo ya cher mamoko ma pasteur au nom de Jésus trop tard biso déjà OK le pasteur monsieur ba fulufulu ti pasteur ay ko kufa ba benga wasinga bebe en tout cas félicitations na maramozo sala en tout cas il faut continuer
kaka boy ngai ba en tout cas pas problème ezate ba kotina ngai congé na kenisiko na Niger na kuna na ebite ni na Nigeria okende kuna ezana makasi mo boza kuna il faut que ozwa ngaba ni no kuna te kende kuna okizo ba domination moko oya non na ça va na okende alors boutongo tolalaki alors na mibimi allez la fongoli bistros pe na kendaki directement na Nigeria. Merci frère Baby Akei Nigeria akekutana na nini kuna awozonga na nini pour aujourd'hui frère Baby tosukiawa pona lelo tosuki mati fani na bi ke tosuki me bana nzambe ba continuer ka benga biso pona so ba questions ali ba limate to bando talisi yango en tout cas na bo poisa bo toujours na numéro pasteur toujours na même numéro na ba benga ba ozonga ya pasteur hein? Okay. Voilà frère Baby numéro à téléphone ya pasteur numéro ya papa na mutu pena na zana ngote téléphone pesa kuna soki moya ko yango pona to pesa yango ezala malamba ndeko bazali ko landa ngai en tout cas soko bengi o meki ko ka ke sonner que numéro à pasteur ya téléphone o yambite donc peut-être tout ça on a ba prier parce que moni ba émission o atabiso moko to za rappel mingi na ba komba et alors so moni o bengi to yambite mais quand un peu ko insister ou ça soit insister moi to yambite au cela ta message to go ba neni ni ko répondre bino et zapna malam pour le kumla nzambe. Merci pendant que nazo pesa numéro na peut fois Baby Lobasuka pour la émission lelo. En tout cas Lobasuka Matifani na kumisi d'abord nzambe ou ko mona que 6 ans déjà ya les Nazariens en tout cas alati pena monene na kati na biso. Alors nzambe azali toujours nzambe na pesi lisusu mbote makasi na bandeko yo bazozo pena tana bango ya ko disposer ya koyoka o ezali témoignage ya makambo o nga na oti komona elo bandeko kolemba te parce que tokokeni malembe jusqu'à ce que tokoma ndenge nini seleki no na ebanzambe pe ndenge nini eseleki no lelo na koma pe mosali na ye na si na ba émission o ezali koya mama Tiffany akolakisa bino ba place na ngai ya prière olakisa bino ti esika nini ngai nazalaki ti esika nini na ndeki kosala makambo na en tout cas bozango pena na TV pa batimiso balobia balate mais faut ta mabala mamoni ouais faut ta bala mamoni mais to au faut epsa supenden bokabwana kina mwasi na yo mais oui to ta pena lisolo ma Tiffany en tout cas kozala lisolo moko ya libala no bengo lisolo ya libala parce que ezana mabasi mususu azana mobali mais azape na mbanda ya molimo ayeba pe ayebite kezana mbanda elo mbandana ti akotisi bitumbane ekoma pena bitumba pena ya bomoto pena boye ti pe écrit pe ba makambo mususu. Soko lingozo frère Baby na numéro pasteur na 89 99 27 616 89 99 27 616 ozo frère Baby na pasteur na donc frère Baby azo to sanano pasteur na jusque là azano liberté pour solanaye moko c'est ce que le pasteur nous a dit. Frère Baby, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Ok, mais ce qui mutogotanga évangéliste à Tomboki. Lobi ezelo wala bitumba ya David na Goliath. Biso to banga mote peut-être bomba makasi. Parce que biso to na makasi ya nguya koleka embango. Soka Tomboki. Atomboki na ndenge ne ngai o eza malamu. Na sakola o nzamba lobi na Baby na kangoli o kende. Kende ko talisa pe batu mususu pa ba kende kuna tezali felo o eza malamu bana nzambe ezali toyeba nzambe toyeba nini nzambe alingi toyeba peke kala mingi te azali kwa Matifani est-ce que yoba ke 666 de betami déjà ngande na tuna question. OK Frère Baby ngana tuna na question moi je peux pourquoi pas Frère Baby bazana ba couper général. OK. Frère Baby, est-ce que Nabat Moussous OEP Mototangi évangéliste Nengotangi wana Batmoussou pas dénoncer pe a dénoncer pe ya makamsou pe que ça vrai te mais sou pas dénoncer qu'ils sont dans le vrai neti pasteur MM a dévoilé yo po Jesus o dévoilé donc bozaneti bolobi loba moko wana kotana bolobi ndenge moko neti a dévoilé Sir MM, yo pesus au dévoilé, bozali loba, mon kokotana, bokabwanti. Bon. Toi, va pas côté au batamité. Ils appellent parce que monsieur dévoilé, ils en ont bazana ba innocent.
Matifani. D'abord, mission na e osani. Ou etanga évangile et ça coulama comme il faut. Ou d'abord première des choses et pas né angwana. De deux, na bateau toi dévoila. La plupart m'sou bana bomba innocent. Ndeti papa na mona ebi azala pe acteur politique. A côté que na mama kambouana, mais souka ba balandel ba moni que non azane to le bagino n'habite so tchanga thème bouchard. Parce que un vrai homme de Dieu a osate pour na alikaka ko betaka ba masolo na makamba ba. C'est vrai, au dénoncer, mais continue dans l'évangile. Au lieu de rester là seulement pour na ko kendo simbi oyo mabe. Au simbi o mabe o kende tikara na ko simba na ba o ba simba rate. O miso saloba eza lukuta. Ngana boya na ngango. Na boya ngo. Diable azana ebongo. Diable azali muto ba face. Omona azalo kola nzamba malamu. Omona azaka kaka nkosi. Azaka nzamba mabe. Oyepa na bien mais na robima abiso fermeture. Est-ce qu'il est normal? Mais monsieur aloba pe vrai. Oui, ya monsieur saloba ni vrai. Na boya ngo te. Monsieur aloba vrai. Monsieur aloba ni vrai. Ya vrai ngamo la fane. Ah, aloba vrai. Mais ye mo pa aloba pe vrai na ye. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokoa, la humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste Dipiti. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Il y a émission na frère baby, mais après va la pluie aux âmes. Ceux qui te montrent peuvent à la pluie, il y a le bossé de Jésus à photo. Bien au monde ba photo ya longa frère baby bondima to bondima te ke longa na frère baby ngabe frère baby ambonga no pela pele Matifani wana mbonga mabe ba siru wana Matifani et cheko tenti lo comme tauti state mais ozo ba condition Matifani moni ba tout presque mingi so ba bonga na nzela nzambe c'est parce que mona na sambela nzambe ngana na pauvreté la tanga boneni kuna okutela mtuso na mwana député moyo ka kina sang so ndako na bongo za ndeni do ba climat moko mesene nango déjà donc ozo kutanga na batu mo bana likolo. Donc mais ça n'a pas qu'au fan n'a pas niveau likolo. Pourquoi? C'est parce que na kata butu bozali, na moi ipe bozali, ce qu'on a fait mutu moka ya to solanini. Solo zate. Ciao. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci mouké. Vraiment souci mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons s'il vous plaît d'ailleurs que vous accepterez biso na banda kuna bino ka lo lenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bo sunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens o ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo to sala nango to sala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news au betka les Nazaréens News ndenge ba komya wana au cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc au s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala sœur Tiffany bible ngala princesse de l'Éternel
Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc, je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, quand émission Otalio, attaque au Tali, donc toujours sous kakana ba minute, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parce que moi, tout qui moula izate, donc ba témoignage au Landio, table sainte au Landio, mission ka au Landa oyo, attaque au Landio amuke oyo. Donc cliquez le lien où ils en a sewana. Après titrage, kazo Landarawana. Donc sur le moni titrage, na sewana au mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au mona titrage zawana. Ce qu'on a c'est à titrage wana au mona lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour Bokozala, beaucoup s'abonner et belé. Ciao. Let's go. Merci Jésus.